Allô la Chine, bonjour. Bonjour la Chine. Bonjour maman Namokondi de London City. Bonjour maman Yvette Matondo de Belgique. Bonjour maman Souzama de London City. Bonjour maman Emela Donna de Nantes. Bonjour maman Mylène Monge na Suède. Bonjour maman Odette de London City. Bonjour maman Solange Poutou de London City. Bonjour maman Nicole de Belgique, la maman de Christina. Ba bonjour na bino nyonso la Chine mobimba. Moto ayebi mabe a Karine o avanda kanaye o alala kanaye mbeto moko o atambula kanaye o aviva kanaye ndako moko o Karine afrekanta ye. Biso toyebi Karine te. To salaka banalise. Toyebi Karine te. Moto ayebi Karine ezali nzambe na mama na ye. Na ba famille na ye, na ba mi na ye, bato ba frekantaka ye. Bato wana na tieli bino na babilili. Elingo la sate ke ba na tie babilili te, nde ba frekantaka Karine te si. Mais naza na ba photo na bango te, moyen na tia ba photo ezate parce que naza na ngo te. Mais bato nyonso wana na tie ba photo wana, ba yebi Karine très bien. Karine pa yebi bango très bien. Et sala nini ekoma nini famille pona Karine eza famille na ye totia famille biologique à côté eza famille ya Karine bayebi ye ndenga fonctionnaka bayebi Karine eloko nini alingaka te na eloko alingaka bayebi ke likambo soto meki epa Karine ako accepter yango te. Et puis bango batambolaka na bango ba fréquentaka ye bayebi ye eloko alinga te to lo bango te. Ye eloko aliaka te to pesa ye te. Donc so na pesi bino nazolobela bino likambo wana eza makambo solo. Ba après biso bato to kota na vi na ye to salaka ba analyse. Toyebi ye te. Toyebi ye te. Et puis Karine aza mutu nyonso. Apekisa mutu te alobelaka ye. Apekisa mutu te. Karine alingane mutu nyonso. Mende. Soko ozo sala ye mabe wana nde bosana ye. Wana nde okomona Karine mokondi bien. Aza pe na balimiti na ye. Po biso okanisaka Karine aza na balimiti te. Aza na balimiti na ye o alingaka makambo te. Aza na balimite na ye. Yango wana tango salaka avandi balimite na ye ekoki apete ba câble na ye. Apete ba câble. Ngungi aleka te, soso aleka te, libata aleka te. Parce que bo respecter ba règle na ye te. Parce que to respecter ba règle na ye te. Donc yango wana nazoloba muto ayebi Karine bien. Ezali mama na ye, na ba famille na ye biologique. Na bato ba fréquentaka ye. Bato ba fréquentaka ye ba mona ye, ba yebi ye ndenga zali. Ba yebi ndenga fonctionnaka. Ba yebi biloko ni Karine alingaka te. E ba yebi Karine biloko alingaka. Alors, to ye na via Karine, nganeti ngana ya na via Karine nakoki kozala au-delà ya makambo na ete parce que na yebi yango te. Mais ngana sala keza ngana moni asali ngapi na sali mo analyse na ngana ndenge nanga siko mutu na mutu asala ka ndenge amoni mutu na mutu amoni asala ka musala na ndenge amoni. Ngana zana musala nazo sala musala na ana ndenge na moni nazate mutu azola nanga pembeni ou mutu azo pusa ngai na brouette ou na chariot azate. So na yena vanda na vandi. So na yena pema na pema. So na yena mela café te so na yena mela infusion na meri. So na yena mela coca na meri. So na yena mela na lingi na lia na lie. Na zana mutu te azola nanga na sima. Eza pe lokola ta ona saka na lobelaka Karine mutu moko alandaka nga na sima zate mutu moko pa dérangeaka nga zate nga musala na kaka na fungoli plateau nanga toya to sangana to lobela Karine
na soki na oloba boye dans le sens que soki muto atumoli Karine ndenge basalaka ye la Chine tosangana tobundela mwana bitumba mwana na biso adoptif nga musala na ngaka yango wana soki pe promotion ye biso wana la Chine toyembi donc ngana pona na ngai nazalaka bongo soki pe po neti likamba ko alinga sala mwa eloko na ye to cotiser la Chine to cotiser pona Karine to cotiser ngaka yango wana donc na kozala au-delà ya Karine te parce que na yebi Karine te ndenge nini a fonctionnaka ngai funa na respecter ka ba limite na ye ya linga te ndenge ka na landaka ye na internet bona aza na ba limite makamso alingaka te aza ba limite na ye mais siko bato wana na tieli bino wana na ba photo wana ba yebi ye kolekanga ba yebi ye kolekanga na ba oyo na tie ba photo te ba yebi ye ba mama batata bandeko ekilaka bo provoke ye te alobaka pamba te Karine akoloba likambo il faut ezala atiaka na ba précision aprécisaka penza oyo eza boye nga nalandaka vraiment oyo eza boye etanga alobaka eza makambo ya solo Karine alobaka azalaka sur na ye vraiment sur na ye Karine mokonzi la baronne yango wana nga nalingaka ye parce que soki aza na likambo na akolobela pampa esili wana pa bosani na ye alimbisi pe akomi na ye ka ndenge mwana nzambe azalaka bato bayaka kolukele ba problème parce que bato wana bazaka bato vrai bato mabe yango wana ayaka kotia bango na nzela ayaka kolakisa bango boye yo za boye apesaka ba précision yo za boye mais tango ye avandaka balobaka kimia alobaka te bango bakanisake ayebi makambo te alingi koloba te abangaka te po ye nde mukolo YouTube abangaka te soko olingi okendele na ndenge ya YouTube akokendele pe na nde po ye moko mutasimbi fungula YouTube. C'est ça la Chine. Nga naza naka pona lobela la baronne. Na kimite nazali la Chine. Lobi toza na émission po lobi eza vendredi mukolongulu anyukutaka mikuru ya bato nyonso. Mukolongulu aliaka mwana na ye, mukolongulu asepelaka, mukolongulu abinaka, mukolongulu abetaka bakelelo nazaka wana ndenge na explica ebino musala eleki fona batela musala eza papa na mama soko oza na musala oza na assurance musala eza assurance ya vie donc il faut na respecter musala nanga oyo yango ezolesa nga ezopermettre nga na vivre ezopermettre na kolisa bana donc yango wana la Chine naza bo s'inquiéter te me fashion azali na ye azali me fashion na okende wapi me fashion naza mama adoptif ya Karine na okende wapi lisusu nazaka wana malembe tino tokokoma malembe tino tokokoma. Donc voilà la Chine ndenge kana loba na bino lobi toza na émission comme d'hab naza wana bino pe bozala wana lobi tosala émission na biso tranquille et tranquillos pona Karine mokonzi la baronne pona mama YouTube mama Chateau. Voilà na suki wana na nina souhaité Karine mes condoléances na tata mwasi molimu na epe manakimia courage na famille mobimba courage nzamba pesa bino courage. Merci la Chine, ciao c'est Mère Fashion de Nantes officiel, bye.